petite sœur on musozala kinanga pazaki pena moi c'est que yo kende kuna babisi bango mibale na petite sœur mususara babisi on so libanda so yo bani baba sabotaki bango le babanda na awa pa ba voisin bakoti bazwe lokote ba epe pe lisusu bazwe lokopete pa na bino pa la biso ne bakote na biso bazwe mbongo bazwe na téléphone bazwe lokwa 300 ba brake bunduki abino tanga kitalo yonde ni biso to yebisio tika na kuna ozobi malisusu la kesa biso ba kuluna o ba bengi ba arab ajina ngana kendo za kuluna ndenge nini na hivi bangote banda pe na kota na no mone venema wana te ote obombi biloko mabena ndako bosa ka komia ngana le bito za ngai na bana na ngani yosumi balende mo mone bango sava tokota. Dans le cadre du renforcement de mesures de sécurité autour des installations aéroportuaires, une opération de grande envergure baptisée Sukola Aéroport a été menée à l'aéroport international d'Ndjili dans la commune de Lansele. Conduite par le colonel Luzolo Gérard, commandant du 11e régiment chargé de la zone CETA, l'action a été placée sous la supervision du bourgmestre de Lansele, Franck Mbozola Messo, conformément aux instructions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à assainir complètement cet espace stratégique de la République démocratique du Congo. Il faut yeba nanya za nani nana zosala nini kazo lukana nani. Déployés dès l'aube à 4 heures, les éléments de la garde républicaine ont procédé à un bouclage intégral de l'aéroport et de ses environs immédiats. Au terme des opérations qui se sont clôturées vers 10 heures, le bilan fait état de plus de 300 personnes interpellées pour vérification d'identité et de leur service d'appartenance. Parmi elles figuraient également des agents œuvrant dans des services tels que la RVA, la CAA ou d'autres structures opérant sur les sites. Après contrôle et identification, les personnes en règle ont été relâchées, tandis que celles qui ne sont pas en ordre verront leur situation traitée à la fin de cette mission. Avant leur libération, plusieurs personnes interpellées ont brièvement exprimé leur point de vue. Cette opération s'inscrit dans une dynamique plus large de sécurisation des sites sensibles, alors que les autorités renforcent leur lutte contre les réseaux des criminels opérant dans certains quartiers périphériques de Kinshasa. Si tu vas voir, ok, là-bas. Di koloko na te tomoli ya. Aleti balo wana. Tango na moni boye na ko banga wana na esiko awa kuna belela. Na yawa na dina belela na di to poussière. Tango na zo belela to poussière ali. Beti lisasi moko awa. Et parce que les villes. Parce que il awa na ndali otoyo akola beti susu ya mibale. Des vitres moko e ngozonga. Alors le temps nazozonga boye nakuta déjà mwana afungoli ndako akoti ale babandi kopie bazwi mwana ngai baluka ba violence na uti kobota mwana ape naza na 4 mois basalinga ko césarienne o basim bameki bangi pe pota wana batiki bakoti na chambre babuki nyonso babiloko bango nyonso baple nyonso babwaki malete basu bambongo nyonso babendi mama awa baluka ba violero bazali na mokeza kuna bakati ai tangu basilisi opération wana batia bo crochet biso awa bakangi na kati nde bakekota na maison kuna babuki na bango awa bazi précisément nini awa na kati ya malete nanga bazinga $620 legi en devise mbongo nyonso totekelaki na mokolo wana balokoti meme ba 100 francs tout bazwi mama yo na azakana etawo ya zaleli wana banda wana na yawa pe nyonso bafungolo na kia sika tout babuki na pourquoi tu l'as bakata na machette oyo bapesaki ngai ya libala ya mwana ntango bakomi na chambre mpona koluka baye komona ngo nde yango eservaki bango bakontinue nango opération wana bazaki apeti combien de personnes plus de 10 nanda kubazaki lokwa 5 ndaba umusu bazaki libanda kuma balimisa yangati libanda tokomina bango kotolo alingi meshi oyo abantu wela nanga yerobe apanza nga yerobe ozula lao
ngana papa na ajo na lala na yo ozana mama te pardon na robi na zape na 30,000 wopiango na bendi roba le baboto ngai robo yo bapopoli 30,000 ekwe ale tango achaki ngai machete on peut bazwa kakao bakenga machete makasi la tsambongo mususu so itozo kufa ndayo umona Chenette pesa nga bizwa pesi kingo boy azu Chenette na présenter 30,000 na poche à robe bazwi ndalongoli ngai machete abimi abi oyo sala na bana bato yango ndi tozo salo ile zo kufa la tsambongo mususu na monite to weli la ba kaka robe misapio balolinga misapio ezo sala te balolinga misapankasa beti le kofiawa na tolo pour na tera kwebo pardon papa ozana mama pardon ndati kinga robe na sala yena ngona nzoto yangwana na pasikala na zana ngona tolo na misapi oyo ndenga to bando wela na ya balola kinga D'accord. Simba. Bonjour, tu es où? Bakote na ndako wapi? awa babandai nyonso tu mibale babandai na awa po bavoisin bakoti bazwa eloko te baye pe pe lisusu Bazwi eloko pe te pana bino. Pana biso nde bakotela biso bazwi mbongo bazwi na telefone bazwi lokola 300,000 na de telefone babuka ete biso sikoyo tokaisa nde kaka bato bayo osaka boulage batala soki bana mibali baza na kati biso sikoyo tookengela na lidusu na jeune fille sikoyo langi nde babukaki babuka ye wapi? Moto mwana iko kate batu batindi kati kwa babuki bon pa kalo kalo Kamba fonse kale CD. CD na c'était oyo lungu. Ani solonda. Musi na jeune fille batela na ngana yo kupanga bisi. Ba jeune fille ba bimisa ki. Ba jeune fille na yo? Ba jeune fille. Ba jeune fille bango. Ala ina nani so? Mjua gali banda. Tele mawana ndatenga. Babrato mundu. Babratenga mundu. Ese bato basai kwa no mona bango. Kwa tuanga yeba masika kina kokiko yeba bango tebu. Babrate bunduki. Abino. Tangu na kitalo yonde ni biso to yebisio tika na kuna. Ozobi mali suswa. La kesa biso ba kuluna o ba bengi bara. Aishi nangana kendo za kuluna na ndenge nini na hivi bango te banda pe na kota. Nano mone venema wana te. Ote obombi biloko mabena ndako bosa ko ko ngana le bito sa ngai na bana na ngani osumi ni balende mo ni bango sava tokota na chambre kuna ni kote bakota baje le kote baboto ni telefone ya jeune fille no mama twalo ko bakulu ma ndobo transfer telefone baboto li badimi nde bakeli kunale tangu mwana fongolo nda ufamo ne venema o ezo le kabo bango bakote kunende kote bazwa kina bambongo na ba telefone liso dans moment le bien avec la téléphone na bon face à mille ele ngula da mamme tena nda bakoti na ndako anzi ko fanza biloko bapanzi loko avant to tika opesa biso $500 ngana esi bango naza $500 te naza $500 te bakei na bibozo kasi mbongo kutu eza na kati ya saki bozo botika biso bazwi mbongo ezali na bango moko kutu baopupula na saki bapupula na saki bazwi mbongo ese bato basali makambo wana koyi batelonga moko te moko akangaki banana na mutu azwi chapeau moniere alati azwi kagoul atie yende azalaika bongo siko oya mulai wana aye alandika po ayo kutanga aza mulai bo mulai mwindu ayo kutanga liputa na toro alo bani poto sila na nayo na lala yo moko o mukusa na alala mwana azwi bana bazalai na sala koti bango na ndako na ebise fona bongo simba te so pe bobombanga kana bana eloko yo zimbo ozo esufu ngai so sakana nga simba te
afongoli congélateur abanzo mela bougie asimi nzela bimi onde to solo libongo kobetela mutu te lisolo wana kobetela mutu te lisolo ngana bimi na kinga pe na SMR tungana belela bango ezate bango so pe bazala na ba arme na bango mwana bela bango to zinda ko to kangi 5 heures ndengo to yako melibanda to ndo ebisandi ba bazala 3 heures bazala mi bale balata ki teni moko azala na teni ya mukusa na azala na teni ya ba policier wa mwingi Kamina na sima deja. Kamina na sima. Ndoko bakati ya kipato wa mwote. Na oni bakati ya bakoti wa zumbeni. Bakati wa zumbeni. Kaza bambongo, pasi ambongo nusu ya iti na ona mda. Ndia pepe. Ale wapi na yeba ki papa. Mama lobaki akitozala na ya plus 2 millions kwa penisa imbongo na epo 2 millions na mama leti yangapi na ndia na teka ngapi yangapi bazaki makonsi na hayi. Yo bazai combien? Yange eti 900,000. Fwa ngaba zote telefone ndo yi. Isu bato ba sala kilo banokoyi ba mwana na ijaga mwa. Bakaya tene bilonga ba papa parce ngaba vansi yanga na teka ekipi na kati ndo kumulili wa bonitor shinga ba vansi nga mama de ba ota musepa pesa ba mbo. Yanga na chambre le quoi de le quoi yeba que ce petit que ça que c'est que ba zuka mba moko. Comment ça? Mama ke prière. bana bato bagila ilo Bagila ilo. Merci ma ami merci. Okoza bakota ki na da petit tia yangolo. Eba bakota ki so na ndavu ba petit tia kuna na chambre bazo tindika porte parce que porte yangolo. So miona. Babana ko tindika bazo tindika so bazima sasi ba beti. So eba beti ma sasi wana moto premier bimi pena na se na bakola bango ba so te ba lâcher porte. So ba beta vraiment bon ba ngomi so na ba ku. Moi des dieux là. Bon ya kola ça. Mone kucheki awa beti wasko koti sio na utoe la porte est-ce beti bongo to sali boy ali est-ce beti sio kolo et pas disco place ana na ba zeli koti wana izali sasa Nanda kwa wazini. Bazili mtoto like that board. Eba mwana kisipo basi kuna masaidi sasa na mfasi bana basi na kisipo ambosani. Sasa kana babola to zoma tibu ngana yangi ba moto poto so like asa mali dale da question. Soko dala yaso. Na ba fokseka. Te ba foksa to mwana ndabi mali banda. Yokola banayo pa lumipasi aya kosala petit déjeuner ozonga na era ozonga na kati ndafu ndeko amoni pa vimelie bazala mibale moko alataka tennis civil alataka pantalon jean na akabu na baonde ba malataka na masque na baonde sikonga na chambre na oki mwana aloba na batu libanda nde na tuna ebisi papa ngabi na oki moniki aloba na batu libanda na zuka liputa na bimi libanda na latika na tu na ye libanda na kuti bango mbali batelemi na porte bayebi singa mama toza na posa tokota na ndako nga bina ndako problème ote tozaka na posa tokota na ndako boyoki te masasi ebetami libanda mukonzi na biso bakati ye maboko biso to nga lobi est-ce que biso to na kati na ndako tokoyeba ndeni makambo esalima libanda nde sikoyo nga lobi problème ezate tokota bakoti babandi ko contrôler afungoli vitrine abendi tiroir atali eloko isate alobi tokota moko azaki na munduki o alata iteni ya ba policier tokoti ti alobi tokota na couloir na ba chambre na police yeli to moneki pe parmi la police baza moko azaki na ebi banga kala na police baza moko azaki nde balata masque wana na oyeba te alati tena la police ati masque tokoti neti na couloir tokoti ti na ba chambre atali eloko te asengi papa ba carte bopesa biso ba carte na bino
nga alobi te papa zwaka bakarte lakisa bango alakisi bango bakarte batali bon balobi mama est-ce que tozwi eloko nga alobi te bozwi eloko te tosali yo problème bosali eloko te moko atuni ngo oyebi nga alobi te nayebi yo te babimi balobi kanga ndako babimi bakie na bango nakangi mpe porte ya ndako na nde bakendaki À part ici, vous, ouais, pas ma pasta. Oh, on est longtemps. Dans le cadre du renforcement de mesures de sécurité autour des installations aéroportuaires, une opération de grandes envergures baptisée Sukola Aéroport a été menée ce jeudi 4 décembre 2025 à l'aéroport international d'Ndjili dans la commune de Lancélé. Conduite par le colonel Luzolo Gérard, commandant du 11e régiment chargé de la zone CETA, l'action a été placée sous la supervision du bourgmestre de Lancélé, Franck Mbonzola Messo, conformément aux instructions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à assainir complètement cet espace stratégique de la République démocratique du Congo. Il faut yeba nanya za nani nana dosala nini kazo lukana nani. Déployés dès l'aube à 4 heures, les éléments de la garde républicaine ont procédé à un bouclage intégral de l'aéroport et de ses environs immédiats. Au terme des opérations qui se sont clôturées vers 10 heures, les bilans fait état de plus de 300 personnes interpellées pour vérification d'identité et de leur service d'appartenance. Parmi elles figuraient également des agents œuvrant dans des services tels que la RVA, la CAA ou d'autres structures opérant sur les sites. Après contrôle et identification, les personnes en règle ont été relâchées, tandis que celles qui ne sont pas en ordre verront leur situation traitée à la fin de cette mission. Avant leur libération, plusieurs personnes interpellées ont brièvement exprimé leur point de vue devant votre média populaire Liberté Plus. En tout cas, ça s'est très bien passé. L'opération a été de contrôler tous les agents qui travaillent à l'aéroport international de Kinshasa. Le problème est qu'il y avait les non identifiés. On voulait tout simplement interpeller les gens pour identifier ceux qui sont dans la boîte ou ceux qui sont ailleurs. Et il n'y a pas eu de tracasserie. On a été interpellé, on est venu ici, on a juste questionné, on a juste vérifié. Si vous êtes déjà enregistré à la RVA, vous avez droit à la liberté. Les bourgmestres de la commune de Lancélé, Franck Mbonzola Messo, affirment que cette opération n'est qu'un début. La manière dont des gens ont l'accès à l'aéroport, et ça restait un peu notamment inquiétant. Il y a ceux qui ne sont pas les agents publics de l'État et ils sont à l'aéroport. Bon, par exemple, là aujourd'hui on voulait quand même assainir, identifier tout le monde pour que notre aéroport soit notamment sécurisé. Donc ce que nous avons fait aujourd'hui, je pense que ça va continuer et ça reste comme ça. Cette opération s'inscrit dans une dynamique plus large de sécurisation des sites sensibles alors que les autorités renforcent leur lutte contre les réseaux de criminels opérant dans certains quartiers périphériques de Kinshasa.